tozo kozwa likambo yo à la légèreté. Kasi Nzambe alobi boyela ngai mabonza nanu. Bosalela Nzambe oyo ezali droit na ye. Na nsima nango alobi bino. Ndenge nini bozwi nguya ya koloba makambo ya mobeko na ngai na minoko na bino? Bino bato bosalaka mabe, bobwakaka maloba na ngai na nsima ya mikongo na bino, bosabotaka maloba na ngai, boyokelaka ngai te. Maloba ya minoko na bino eza kaka lokuta, bolingi kaka kotiola, koyinana. Bana na ngai maso bozali kosala bokanisi nazomona te mpo navandi kimia, kasi nayebisi bino nyonso bozosala na kotia yango polele kimona meso. Toyokaki to toyokaki te. Tango papa alobaki bolingi ndaiswa to kimona meso. Nani ayebi makambo? Kimondimi nani ayebi yango te ndenge tovandi boye toyebi yango. Mibeko ya Lingomba nani ayebi yango te ndenge tovandi boye toyebi yango. Est-ce que eloko asika ezali? Batata na ba mama Nzambe alobi akomonisa biso polele nyonso tozosala akomonisa biso polele. Kasi nasuka boyebe ete oyo apesaka mabonza na Yawe yende azokokumisa Nzambe pe Nzambe akomonisa ye bolamu na ye. Bandeko na ngai libota ya bapamboli bana ya tata molimo mosantu, libota ya elaka oyo Nzambe apona, tozala na mayele, tozala na bososoli batata na bamama. Lingomba ekokisi 100 ans. Tala bilan ya papa Simon Kimba Okiangani na koyana ye na bokonzi wuta 2002. Si to koti na étape ya ba centenaire, to lekisi ba centenaire to tongi misé, to bandi to koti na étape ya ba 105 ans ya ba papa, 105 ans ya papa Kisolokiele, 105 ans ya papa Dialungana, 105 ans ya papa Diangenda Kontima yango yo mama ya Kambo. Les 3 chiffres où ils ont sur la table l'élo na programme ya tata molimo mosanto 3 5 15 2023. Bandeko na ngai libota na Nzambe tokozala bazoba titango nini, tokozala mituma kasi titango nini. Soki kokosama tokokosama titango nini. Tozwa mayele soki tokozwa mayele te ekozala pasi. Nzambe lokola aza bolingo apesi biso mibeko alobi na biso bana na ngai likambo na yeli eza kowela bino, kasi pona longa kobikisa bino na pesi bino ligne de conduite fo botambolela boye. Nani ayebi mokanda ya Exode 20 te? Nani ayebi mibeko oyo eza na kati ya Exode 20 te? Nani azobosa na yango? Toyebi yango malamu. Mabe na malamu toyebi yango malamu. Oyo esengeli to sala, oyo esengeli to sala te, toyebi yango malamu. Kasi kino tango nini? Même discours tata molimo mosantu bana na ngai bozali bana ya mapamboli. Mutu azala musika ya tata na ye te, mutu azala musika ya Nzambe te. Liboso tozokende
pasi eza koya kaka ba oyo bakozala na se ya makolo ya Nzambe bango nde bakomona bolamu bango nde bakobika. Maloba oyo nani ayebi yango te, nani ayokaka yango te. Mikolo nyonso na libondeli na ye maye toyoki na maloba na ye ya mokolo na mokolo. Premier paragraphe tika oyo toyoki to bomba to salela po mokolo apasi eza kozela biso. Est-ce que tomonaka yango eza ekoma récitation? Est-ce que papa azaka mison to tango alobaka paragraphe wana tozwaka ngo na caractère nini? Mateye eza kote ya mame pas possible. Tolingi nini batata na ba mama? Tolingi nini ba kimbangiste ya papa Simo Kimbangu Kiangani? Bana ya papa Diangenda kunti ma 105 ans yango yoto bandeli à 0. Est-ce que nani ayebi programme oyezali sur table na programme ya tata Molimo Centre pour année oyo l'an 0? Mukili bazo sala ba programme 2030, 2050, bazo sala ba oya bango ndenge ba yebeli na lolenge na bango. Kasi yo averti, yo mwana tata Simo Kimbangu oza averti. Oyebi ke tokomi na l'an 0, toza sous na 2023, te po lobi tokokoma 2024, mais tokomi na l'an 0, lobi tokokoma l'an 1. Oyo Nzambe akani kosala, toyebi. Toyebi te, kasi azo pesa biso mayele. Nzambe aza ko pesa biso mayele. Lolenge nini toko tambolela, lolenge nini toko vandela, lolenge nini toko salela. Mais pona nini to lingite batata na ba mama? Pona nini to kangami na oyo to kangami na ngo? Na suka na ngo toko ganye nini? Na mokande ya mobeko. Nyonso soko tangi yango na suka kuna baza koloba te oko boma te oko sala ekobo te oko yiba te oko loba matatoli ya lokuta na tina ya mozalali na yo te lokuta songi papa azatango mosusu posa mi bomba lisusu te azoko loba ngo ouvertement. Toyoki mabondeli eleki awa. Pona nini tosala hypocrisie liboso ya Nzambe batata na ba mama? Awa ba mama to wuti ko pesa avion na tata Simo Kimbangu Kiangani awa na fête ya mama Mwilu. Papa lobi tout haut les 28 wana na tongo. Papa lobi na yebi ke bitumbe zali. Songi. Ko lembisa batu, ko pekisa batu, toko bete lango sete kuna na suka. Siko tango ozo sala nyonso wana tata na ngai mama na ngai, ozo ganye nini? Ozo zwa iloko nini? Biso na biso to tunana. Toyebe ete mokolo moko apasi eza kozela biso. Soki tozo kanisa oyo eza aventure. Toyebe ete ezana ba misusu bazali banda. Oyo ye moko tata Molimo Mostanta azokende kosimba mitema na bango na ndenge na ye. Bako vanda na kiti wana yo vandi. Bako salela ye koleka ndenge biso tozosala. Est-ce que ekosepelisa biso batata na ba mama? Pasi oyo tozoko mona minyoko toza kozwa. Komekama toza kozwa, kopundisama toza kopundisama. Ale lobi ezala nango perte. Papa alobi awa na libondeli. Soki pa lobi kosala ekobo te, ozo bunda kosala ekobo te, me kotonga moninga na yo ozo lemba te. De toute façon, lisumu ya munene na lisumu ya moke ezate. Nyonso kombo nango lisumu. Satana lokola lapanda yete akotika bana Nzambe bamona bolamu te. Pasi nde ezali po biso nde bana ya tata na biso. Fale biso nde to sosola. Ke oyo azoya epa na biso boye. Comme un flatteur.
Azo yande po ete a éloigné biso na tata na biso. Mais biso tozo ko landa ba parole mielleuse na ye. Tozo ko céder na tentation. To yina nao, to kabwa nao, to tonga nao. Koya na ndako nzambe eze esika ya koya ko kwaka na ba jeton te. Eze esika koya ko tala na kamisu mabe te. Koya na ndako nzambe esika batu ba ye na bolingo, na lisanga na boyokani na esengo. Pona kozwa libula ya motuya ya nzambe. Batata na ngai ba mama na nga. Eza pasi. Soki tuko continuer kokosa maboye na satana. Na yebite tuko suka wapi na tango oyo tokomi. Na tango oyo tokomi. Papa akei na mboka Brazzaville. Biso nyonso toza au courant ya oyo elekaki kuna. Nako kende na ye ya liboso. Nako kende na ye ya mibale. Apesi programme ya Kulumbimbi. Toyebi likambo ya Kulumbimbi. Toyebi nini eza na Kulumbimbi. Papa alobi bolimbisi oyo tosengaka na 1992 ya bakoko na moni neti bakati yo ekomi ko bima mayebo kutu mukie. Chaque fête uniforme. Chaque fête uniforme likambo te. Kasi oyo eleki motuya mitema na biso. Papa dialunga na kiangani oyo tozali kozela mbotama na enkolo Yesu alobi bavelela muntima kiese kwa bavelela muntima kadisi bamona nzambi. Soki toza bandimi po tolingaka tomona nzambe tobika. Tozo bongisa boyei na ye na lolenge nini. Tata Simo Kimbangu Kiangani aye ko betela biso sete lelo ete tangu ba porti ya ndako nzambe nano ekangami te. Towelela kosala mosala ya tata nzambe na solo. Ndenge lelo tozali na misala ya ntintani pona botongi paroisse na biso. Topesa meli misala ya rénover misala ya mausolée. Résidence na biso ya paroisse à Saint-Denis na Nkamba, mukolo na monaki résidence wana na télévision na tikala ki monoko polele. Na yoka ki somo na soni na lobi ndako ya boyezo tongama na Nkamba soki ngai na pesite soki ngai na tiete mukolo bakoya kofungola ndako oyo tango bato bakobanda kosepela ngabe na kosepela masolo ya mabe bopesa te bakolakisa nini ekutu eboye na boye papa zana bino na misu misala wana bozo salaka na kati ya bandimi na ye kopesa songi kobundisa batu kowelanisa bandimi po discordance ezala po toumela na distraction po tozangela batata na bamama tozala mayele tokosama te. Tozala mayele tokosama te. Toto sa tata nzambe na mibeko. Toto sa nkolo Yesu na bolingo. Toto sa tata molimo mosantu na misala na ye ya botongi Yerusalemi. Alobi ete sika tozokende likambo ekozala. Epe kutu likambo yango eza lisusu mosika te. Oyo mosika biso tozaki kokanisa eza susu mosika te. Mobembo ya Kulumbimbi mikolo nyonso na maloba na ye efo asenga nzembo ya Banza Kongo. Toyebi te soki faki na biso awa deja bayebi yango toyebi te. Mais mikolo nyonso na chorale ya jeteki, na chorale ya na groupe ya faki, papa ifo asenga nzembo wana tala ndenge azolakisa expression moko ya esengo. Nzambe azokomona esengo eza koya sikoyo yo na ngai batata na bamama tolobi nini. Tika ete matei oyo ezala sujet ya réflexion, une réflexion mais vraiment profonde pour le salut de nos âmes parce que c'est pour bientôt. Tosilisi na kombo ata mwana molimo santo. Amen. Totelema to bonde. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tosengi nzembo. Tokozongela kosimba lisusu mokanda ya Tata Nzambe. Na bandeko toyo esima tobandelaki programme na biso na mokanda